Oh, maman, elle va la bonne. Bonjour. Il faut révéler, maman. Bonjour, Yaya. Merci, maman. Bonne. Santé, madame. Santé bien. Elle est au solo là. Merci. Je vais présenter ma coco. C'est fait comme on a bango. Merci. Bonne, maman. Bonne santé. Santé, ça bien. La famille n'a pas de santé. Esengo ya kokutana bino lisusu bino bato bolandaka biso na www.congolokole-news.com. Congo Lokole lelo eza awa na Selembao kokutana na mama na biso Valentine otobengaka Evala. Bino mo bomonaki la fois passée tozalaki awa na masolo kuna esika batokaka mai bomonaki mama Evala. Batebeye babengi biso na Congo Lokole. Congo Lokole tozana besoin tosola na mama Evala asa ela biso bakisi. Yango bomoni lelo toye awa tokiti ana kati na esika oyo esika ya mama Evala toyoka ye ayebisa biso ndenge asalaka bakisi bamakambo nyonso esalaka nini na nzoto toyoka ye. Mbote mama Evala. Mbote mama nanga. Na sepeli vraiment komona o mingi ndenge na ye awa lisusu oza lisusu mupaya te na site na biso ndeka na yebisaki oketoko ya nde pe bandeko babengi biso babike no baza na besoin bayoka yo oyebisa bango bakisi esalaka nini na nzoto banda oyo bandi musala oyo osali nango combien de temps? Merci mwananga musala oyo ezali koko nanga mutu alakisanga mama boti mama nanga tozaki bana basi mine me ngai koko preferaki mingi kotindaka nga kendo somba bosala bo koko azali kosalisa bato na potali bomu kosalisa na bana malnutrition na ba maladie ya sanga. Alors nga nazaki mayele mingi kokanga mayele wana nde ya mwana na ye kokola na bani kosala ngo nasali musala munga nga deza koko alobi na nga tika wana sala banzete ya bokoko ndenge alakisaki nga. Alors ngai nasalaka maladie nasala kisi ya potali bomu hémorroïde interne na externe nasunga kapeli susu bala mibali soki bazali na force ya bopikiliki ya nzoto te nasala banzete yango. Alors mwana mwasi soki pe azana bopikiliki ya nzoto ya ye mwasi te ya bomwasi te nasala yango. Nasala lisusu kisi ya bana mike soki omoni mwana muke aza kolemba lemba zo nasala kisi po pesa mwana nzoto makasi. Ngai nasala nanga bakisi oyo ndenge ezalaka oyo akena pharmacie asombi d'exemple na munene te kaka banzete oyo nde nasalaka efungolaka bato nzoto soki olandi komelango très bien okoma pe bien nzoto pe komaka bien. Yango nasalaka banzete oyo na suppositoire suppositoire wana ya nzete kaya matiti ya bokoko nasalaka lisu poussière yango nasalaka yango po moto so ameli verre ya kisi ya tangausi pona potali bomo azwi lisu verre azwi lisu poussière wana alandisi ale ameli nde kopesa nzoto efficace. Ndingo saka musala na mama Evala ba difficulté nini ba pasi ni okutanaka nango erosa musala wana ya tangausi wana namoni aba kisi ezebele ba tangausi erosa musala ba difficulté ni okutaka nango. Nakutana na difficulté mingi mwana nga surtout na mai. Il faut na la muka 4 ans na kende ko luka mai problème ya passe yangwana. En plus moi nanga en tout cas mon solo penda pona somba bakisi ebele na tia na ndako na sala ka muke mbongo passe na zana moite po banzete ozomona na kenda kati mekao na koti na zamba mekao na pesi bato mbongo ale bato babukelinga banzete wana bapesinga na ye nango na ye na sombi makala na lambi yango na sali yango ale sikoyo bato bakomi komela mais difficulté awa po omoni okosala eloko bien mais moto soko lobine pesanga mbongo pona kisibo mbongo ngo senge bele bon siko soko koti na pharmacie osomba kisi na ordonnance osomba kakata mais yango na difficulté na kutana nango yango en plus na longwa kalem suna keti na zamba côté ba mitende transport passe
aller retour na ke na luki banzete kuna na ye nango na lambi nga na lamba kana nga ko lamba po nazali ya koko na nga tango alakisinga banzete bokoko mwana na nga lisusu mobali azalaki West Africain ay ko lakisa etanga usiaji o epesaka santé ya mwana pe na koma usalango modèle ba West Africain nga na lamba kande ko lamba siko bakisi wana oya bokoko oyo oyo salaka esalaka nini na nzota basi na ya mibali to ya bana mikendi explique biso na nzoto ndeti ya biso ba mama basi esalaka nini na nzoto na biso ba mama esali lokola ekosoigner nzoto lokola hydralin bain d'amitié siko osala ndengeni okutiliza ndengeni na salaka chango na se osala ndengeni okotia na bassin na yo ovandeli ovandeli ozo nettoyer nzoto na yo esili ale olandisi mai ya malili okomi sec wana ochango na otie du bien kaka na mai ka ya malili na mai ya malili te kisi déjà ezali travailler esili na mwa moto wana ale okei na mwa bassin ovandeli esili ozwi mai yango osopi na pokwa lisusu ovandeli donc mokolo moko mbala moko pendant 5 jours wa eza mpona basi oyo baza ya kofungwama na se ezali mpona basi oyo baza kofungwama na se omona tantôt akozala na moninga na ye mobali moninga nani mama expliquer biso toyoka po masolo oyo toloba yango ezalaka vérité polele donc eza vérité vraiment sans tabou faut koloba penza polele po bato bazolanda biso ba comprendre que mama evala lobi boye nazali docteur na bombelo te omoni soki mwana mwasi azali na mobali na ye elongo bavandi esika moko fo azala soin tozoyoba nani na bamama bapapa tolobela bango nsima toyeba mama nano oyo baza polele bien aza na posa zonga bien azofana na papa ayoka bien papa ayoka ye bien akomela kisi nini oyo osala moi abakisi ebele kisi nini ekosala na nzota mama oyo soka vandi na papa ayoka ye bien ayoka ye ndenge ande koyoka ye kala te ezali matiti yango nakendaka koluka kosomba yango mosika na bazamba okoki kolakisa biso yango matiti yango oyo matiti yango osala yango ndenge nini eswanye yo nzoto matiti oyo nalambaka yango kolamba natondisi yango na nzungu natie mai ya pompe nalambi etoki esili nazwi yango natia yango na bidon 5 litres wana soki mwana mwasi aye ale apesinga napesi ye mbongo akei eke kosoigner eza lokola bain hydralin bain d'amitié po esukola ye nzoto na ye bien soki asangani na papa papa asentir ke en tout cas naza na mwasi ebo mpona bapapa kasi so papa aza ya kolemba azokoka osala lisusu mosala epa mama malamu te aza kaka ya kolemba mokongo mpasi ebo papa komela kisi nini po ayoka mpe nzoto bien azonga ndenge ezalaki kala na bapapa oyo nzete oyo kombo nango nini oyo nzete oyo ezali na kombo moninga naza nanga mongala loba mama loba oyo ezali kombo nango ngwasuma donc ngwasuma do epesa pe papa ngwasuma bopikiliki penza papa azala bopikiliki penza mokako swa bon oyo ezali nzete ya mukongo soki ezotelema te il faut kolamba kisi na oyo mélange na baoyo kombo nango ni banzete yango wana bando mélange wana bakombo ya nzete oyo tozobenga yango katia nzete ya katia donc na monoko ya kingwanda eza lokwa katia lokwa mukongo pasi banzete nango yango bon oyo babenga yango kilolo kwango oyo ata moto aza na hepatite moto aza na diabete okoki kolamba yango ameli bon oyo ndeko nango yango bon oyo pe esalisaka pota ya libumu soki mwana mobali atamboli mingi mokongo osali epasi kisi akoki komela banzete oyo ezali soki mwa mbali atamboli aye mukongo makolo omona alembi akoki kolia te oyo nde epesa ya peti yango ndeko nango yango oyo soki moto azali kosala bafièvre pamba
moto azosala fièvre pamba pamba otokisela ye banzete oyo ezala mwana mwasi ezala mwana mobali mpo banzete oyo eza lokwa chloroquine otokisi eza lokwa kinine otokisi abandi komela bon oyo nyonso tu yango ezali ka le même nzete ebo ndeti bapapa oyo bazalaka mosusu aza na nzoto eza ye mokie aza na posa nzoto ye monene sikoyo kisi nini okokosalela ye yaya wana en tout cas soki otali bien yaya wana ekomi satanique mpo ntango nzambe azosala moto asali na organe na ye soki oluki okóma lisusu soki bayeba yo ke boye na boye eza mabe wana ekomi satanique tolinga nde tosalisa moto azala bien kolongo bopikiliki ata aza na forme ya nzoto moke problème eza te mais azalaka santé bien soki mwasi na ye akutani na mwasi na ye asepela mama nazomona su bakisi mosusu yango eza likolo ya mesa ya poussière na molangi mosusu nazomona awa bobo soki okobendela biso bakisi mosusu toma mama akangi yango na liboke mosusu yango wana eza ya milai mosusu yango wana kiti na se so moye ezali oyo explike biso kisi moko esalaka nini na nzoto ya moto. Bon mama merci na motuna na yo oyo ezali suppositoire oyo ezali matiti ya pota libumu yango wana tosalaka yango na kamati yango na sukoli yango bien na tuti yango na osalela moto pendant 5 jours pendant 5 jours moto asali oyo pendant 5 jours oyo kaka eza moke bon pendant 4 jours ezali kiri ya moto moto soki akamati yango azwi mafuta mbila afungoli sachet oyo akamati ya pakoli na boule oyo atie lokwa suppositoire liboso bien na nsima chaque soir aza kosalela yango bon oyo ezali poussière oyo ezali soki moto ameli kisi oyo eza kisi nini sikoyo mélange nini na kisi oyo eza na kati mpo donzomona mosusu eza barouge mosusu banoir sikoyo oyo eza mélange ya kisi nini oyo eza mélange ya banzete oyo banzete oyo nyonso ya pota libumu moto akoki komela yango aza na hémorroïde interne akomela yango hémorroïde externe akomela yango bon sikoyo soki moto ameli yango esili aokamata poussière oyo afungoli yango akamati poussière oyo afungoli yango atoki yango atoki poussière boye nameka ale azwi verre kuna ameli yango nde okende korange ye otalibu Philippe Kutusongo zoyo kati yo mtobaki mama Mariam naza na posa basaelanga kisi David Olito yo mtobaki mama Mariam naza mama Evala asaelanga kisi yo moko monde mama Evala ndenge azosaba mélange ba kisi tozaka ne site ba kisi eza ebele mama Evala bongo kisi oyo ya mwindu oyo eza eswanyaka nini eza pona nini oyo ya mwindu oyo ezali pona purge soki ozwi oyo otia yango na mwa kantine moke otia yango katikati ya verre otia na pompe na yo ntango otia na pompe na yo na tongo nano le eloko te okenda yango na nsima ndako otongoli ntango otongoli otiki yango mwa moke na libumu esali mwa baminiti ti esili ale ovandi na toilette ekobimso bapi bapi wana yango wana moto ekangaka bana mibali na mokongo akozala na bolembo oyo epesaka faiblesse sexuelle yango il faut ebima molangi okomona yango mpo na moke te eza na makambo ebele esalisaka bongo ebongo oyo mosusu tomoni oyo wana omoni ezali tangawisi ya jus oyo mwana na nga alakisanga oyo ba West Africain donc nasalaka yango nde nini nasomba tangawisi nasombi batondolo nasombi periode ya nana nasombi ya nana bamalala nake na nikisi nango nyonso to esili na ye nakamati bepisi ya tangawisi ezali nasombi mpe bepisi nango na ye nasali nango elali tongo etani ale na passe yango bien natie na molangi oyo ata mwana aliaka bien te ata mokolo aliaka bien te opesi ye kaka verre mobimba ameli yango ntango akomela wana
soulager abandi kolia eza nango lokola bakisi oyo ya bapharmacie oyo bato bazomela badexa soki banini mpo bavimba te oyo ezali banzete ya bokoko bakoko kala bayebaki komela bacomprime wana te alors biso mpe tosalaka nde bakoko bazali kosala ebongo nazomwa mama bakisi eza ebele kuna na se kisi mosusu oyo explike biso yango te kisi mosusu oyo ezali oyo ezali tangausi ya manga tangausi ya manga mpo bato misusu bakokaka bololo te nasalika mpe tangausi mélange na baposo ya manga ekotaka mpe banzete oyo ya pota libumu oyo soki moto aliaka bien te moto azolela mokongo moto soki alali pongi azongi alali mpo atelema okoka te oyo ekosunga ye akomelango katikati ya verre na ntongo na pokwa ti yango nyonso kosela ebongo mama evala tokende lisusu ebongo mpona bana mike mosusu omona bana mosusu balobaka sanga mwana azokola alembi osanga siko na sanga so par exemple mwana aza na sanga kisi nini okoki kopesa ye mpo mwana bika akoma nzoto makasi naza na bakisi mwana soki aza na sanga surtout sanga oyo ezalaka papa aza na mwasi mosusu libanda yango efrapaka bana mingi okomona ifo nazwa kisi banzete oyo nga nayebi nakamati yango natie na mai na poti yango esili ale nakamati kisi wana natie mwana wana ntango naotia mwana wana na bassin alenga moko nasukuli ye matiti wana ti esili ale nazwi su matiti mosusu ale nasali yango bien natie na misu mpo ekopesa courage wana sikoyo soki papa azobima libanda soki papa azobima soki mama mpe azobima libanda soki mpe mama abima libanda mpe kaka mabe ezalaka ndenge moko papa so abime mpa mosusu mabe mama mpe so abime mpa mosusu mabe alors tata na mama na ndako ezala nango petit problème mais mama soko akepa mosusu eza mabe papa mpe akepa mosusu eza mabe elembisaka mwana omona mwana akomi malnutrition yango namonaka bana oyo mosusu azalaka tala libumu munene makolo mikie sanga merci mama evala toyoki yo tokomi na suka tozokende na suka tozokima na nsima ya ngonga motuna na ngai ya suka ezali boye sikoyo ndenge bato bayaki epai na ozwa deya batémoignage ke non nde nazosala esalisa motu boye moto abiki moto asali boye moto abandeki kokoka kovala na mama te ayoki nzoto makasi mama oyo abandeki koyoka papa bie te mpo ezalaka na basi mosusu ata papa asimbi ye ndenge nini ayokaka eloko te sikoyo na basi wana oyo bayokaka eloko te soki bazosangana na papa bazosangana na papa kisi nini okoki kosalela bango nga moko nayebi banzete nini nakoki kosala mpo mwana mwasi azonga moto nayebi mpe banzete nini nakoki kosala mpo na mwana mobali mpe ase retrouve batémoignage na ngai eza ebele ti carigresse ti wapi na wapi babengaka nga partout nasala yango le mosu omona nasali boye na nixi ale moto aza na ngola abengi nga alobi mama kende otikela nga l'agence nazotindela yo mbongo moni nasali mpe ekevoir meme ekendaka ti poto picho pacho asota likonko yo mo oyoki mare evala alobi ekendaka na angola na poto ebo yo mutu place ozali yo kanisa ekoya te ekoya tozela coup de fil na yo obenga mama evala asa elokisi po talaka yo fomelaka bakiso esala bien mama tokomi na suka ya émission na biso soki moye ezali okoki kopesa numéro na yo adresse na yo soki bato basengeli na besoin na yo mpo na kisi osunga bango bakoki kozwa yo ndenge nini mama numéro na nga ezali 09 98 55 59 69 à la fin. Bandela 09 98 55 59 69 à la fin. Ok, tokomi na suka ya émission na biso tozaka na mama evala vala. Soki na koko pesa bino numéro ya mama evala vala bien abengaki evala vala comme na vala mama Valentine avandi na avenue Kimvuidi 117 bis toza toujours na Selemba numéro na ye so bo benga ye bo zwa ye moko 00 243
99 85 55 969. Il y a téléphone au rose 00243 99 85 55 969. Ceux qui n'ont pas bandé 00243 99 85 55 969. Ndoko zo mama na biso Eva va na PC liloba suka mama soko ko suki sa liloba po to suki to kala mingi te tozo sisa mama na sepeli mingi nde na yambi bino pe bo tokutani pe na pesi explication nanga mais na osepela pe mingi na yoka pe coup de téléphone pe bato bo benganga ki mama vala to landa ke mission na yo en tout cas na osepela mingi émission oyo toza bana Congo lokole news.com bazolanda biso mokili mobimba soko ozala bala na ona poto bia ba relation na poto ko pesa bango mbote po toza bazomona yo bazolanda yo bon na pesi mwana nga Yvette Matadi na mobile na ye Willy Matadi baza na Allemagne na bakoko na nga ba Jennifer Patient Josué bango nyonso bakoko na nga kuna na pesi bango mbote malgré tout baza mosika na ba moninga te ba mona nga na ba photo en tout cas na pesi bango mbote na linga bango mingi na pesi lisusu leki na nga mwasi mama Bena aza na France bango na kokoti mwasi ya JB aza mwana nga benga nga mama leki na pesi epe mbote na en tout cas vraiment bango pe babenga biso po esalaka pe moi bien na bolingo nzambe en tout cas na linga bango mingi yango na pesi bango mbote merci mama tokomi na suka ya reportage na biso ya émission na biso o toza lelo awa na Selemba na mama Evala vala na pesi merci na bobo ministre yene mutazuba image o na pesi merci na Gidi Bisengo yende mutaza coach na biso na pesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango na pesi mbote belé et pas Christian Gisu number 1 pour anité Flori Bali Komboso escoza en Londres pour l'ambassadeur nga benga ka coup d'écran na pesi mbote Philippe Kutusonga na pesi bien so mbote David Olito bakisi yango yo moko moni kala mingi te na yebi ke tala kaka ozokita mabela banka tozo zela yo na pesi bino so mbote bino batolandaka biso na www.congolokolenews.com bakisi yango yo o nyoso sana posa ya mama Evala vala bo benga bokozwa bino moko bosola na ye moko akoexpliquer bino ndeni okosa akisi isa kotinda akotinda numéro ya téléphone suso na ko pesa bino pona suka po bat pe mo babosa na rapé bazali ya on a pesa bino numéro na 00243 99 85 55 969. Merci. Tout est dans l'émission. Merci. Tout est merci maman. Na sepeli vraiment to ya lisusu. Ya boya utala kabiso. Merci. Merci maman.